Bamida, Baten Piana, Bambutali Kasu, Basangani, Bamarie-Laure, Basangani, Babandi Kokota Siko, vie privée à faire, Bani Bano déstabiliser Ferry. Ma casse faire égale à un diamant, à un coltan, à un cuivre, à un manganèse plutôt, à un bimisabilo quoi ma casse. Bandero Baza, Bayebi, Bamona on a Noah. Si on a fait 6 mois, on a arrangé SVR, la musique nini. Musique qui ne corrompt, qui ne corrompt, qui obéit musique. Il y a musique qui obéit. Il y aura des musiciens, des journalistes, chroniqueurs, chroniqueurs, qui vont faire la pardon. Bolo bate Gims Aleng, Gims Arolengaye, Gims Maroleng artiste. Gims vraiment ceinture noire na biso. Au Kofi Olomide lo baka soto na modèle na musique. Et voilà, vous êtes sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Concept Touch TV, Otolobaka Vitesse au Wapi, Nanenga Mukete. Merci beaucoup, Nabande Konyonso, Obaninga Concept Touch. Nenga Héritier Iboula Nobaka, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Concept Touch, EP Sakabino, actualité musicale à Kitoko, EP Sakabino, analyse musicale à Kitoko, Oboko Zalaka décité, Netolobarape. Bozalaka mingi branché sur Concept Touch, bolandaka solo ya mama Afi Milano ezalaka kitoko na elengi o abetela biso ma solo ya ba vie familiale na biso ndengani tokoti ko se comporter na batu o bazo mingi ba déception na kati ya vie. C'est quant à moi Héritier Iboula directement juste sur actualité musicale. Héritier Iboula il est là pour na repé Sabino ba news oza à l'actuel na minute honnête roloba que faire regola à se rejourner bongo na Monaco bandeko belé ba monaki na festival oza na Monaco festival un film stream o bate belé ba yebi te faire regola zalati invité dans cette soirée o outé aussi la avant dernier faire regola oyo après stati na festival wana abetelaki bango regarde moi zalaki au rendez-vous moi vite imana pe betamaki par rapport faire rigolo les gars na séance à ba photo on ne sait pas parce que makambo na eza ko nomona be faire rigolo bou film mo be faire rigolo na kati parce que kolo soirée wana batu tout bayebi ke azamutu oyo azamuta mukete azamutu moko munene aza renommé yango na koloba na ba golo ba gladiateur ndenge bozalaka branché na Concept bo s'abonner massivement sur notre chaîne bo liker et puis bo partager des missions na kata Concept ba golo ba gladiateur équipe présidentielle Mobimba Mama Fanta Fofana Bibi chez Oumou ya Cédric Makela balobi Toussaint Boumbali soy le motivateur maman Anita balobi maman Madi Wembo balobi le coach Emmanuel Kalonji Naomi la perle noire la japonaise en tout cas bandeko bo s'abonner pourquoi pas na groupe FG Fan Soutien Monde balobi faire regola soka bandi ya mamakamo bato bakomi kolenga lenga depuis 2029 tolobaka titre na 2021 oyo Ferregola détient cette aura Ferregola azana makambo botala siko ba komandenge bandi Ferregola lobi azako remixele biso hymne national ya mboka oyo tikala hymne national ya mboka lelo soto telemisi bato belé awa okangani na hymne national ayebite hymne national etikala boye bato belé baye bakate mususu telemisi yemba hymne national ayebi yango te bebe place biso sukaka Congo ata na stade de Martyrs to suara na Congo et place biso to bimisaka ba voix na biso otogangaka mais cette fois-ci fait regola alobi ki ako remixele biso hymne national ayemba yango na ki fait regola mais ce que la place combat e bandi Bamida Baten Piana Bambutali Kasu Basangani Bamarie-Laure Basangani babandi kokota siko vie privée à faire bani ba no déstabiliser Ferry tant que harmonie na dynastie fait peur aux gens et au bani sabat ba mo aloro la toza kokosa o montane ba romi kolenga ba romi ko zo Davina boti na Turquie Davina za mo na Ferry
sora boti na Turquie eza vina ye papa ya na ba papa belé ba responsable belé bana na bango pe ba belisa bango mitu toza awa za bandeko musu bana ba poto wana mona ana bana 5 mais ana mona moko abeta ye mutu c'est la vie c'est toujours comme ça eza loi nature davina za mona mukete davina tinanga koma Turquie bonga ke zoaze maboti aza mona mukete yo mi dans la Taylor au même balé tu know combien na poto depuis na poto zo finga bana Turquie okena nzela ni yo kota poto na nzela Turquie okatsa peka na mai wana kota Grèce okoti gloire yolangi ti lelo kuti bosundela na Grèce atenaka na mupepe boyebike bokobenda ti lelo bobenda ete bino bomona artiste bosangala bolinga bosakana bomona artiste mukie bomona artiste faire gola mukie to ndengeni artiste oyo aza patrimoine ya mboka faire gola azo dévoiler azo bimisa ba saveur moko ya makasi faire gola ana diamant ana coltan ana cuivre ana manganèse plutôt azo bimisa biloko ya makasi sur l'artiste on a obino boligni bo crucifié artiste o boligni bo sacrifié bo kokata bo espace cité vient na drisha motomètre bebazi beba faire gola a remixer la faire gola bete la biso tucheze na 4 rythmes artiste na bino banzemba yembaka wana o bachelaki na ba studio wana bachele bototine aroyemba na 4 rythmes wana bachele vraiment live boy afandi bo aroyemba preuve ane bandeko o ba kolanda bayebi bachela biso no image ya faire gola na quartier latin 13 ans passé faire gola na Fikine batina l'artiste ayemba chanson 100 kg de faire gola atikala koyemba pas même 30 secondes akota mbamo na attente bazui Gibson Kao bazui on a junior ou ta défendant na Mirage ça va artiste na bino Kao pas même 30 minutes a oyemba que aza artiste oyo azana ba potentialité ebele lelo faire gola makambo ko sana musique na biso bat ba komi ko banga ka ba moni faire gola na festival film Strum na Monaco et bangisi batu nyonso tala artiste ndenga tambola il est avec sa famille azana mwasi na bana ozo comprendre ana mwasi na bana boyaka na ba paparazite bozo kwana ba lukuta moko na télévision que soi-disant ozimutuka na yo Range Rover SVR oya 2021 offert à sombi na $150,000 que yo pesi moi no cadeau opesi moi no Mercedes opesi moi no Mercedes bono oloba na Range Rover SVR oyo moko za na ngote oyo moko na Kinshasa otambola na Noah otambola na Noah otambola na mutuka ni bandeko baza bayebi bamona ko na Noah siko banapesi moi na Range Rover SVR na musique nini musique oyo kende ko corrompre ozo kende ko corrompre yo beti musique yo musique ni yo beti batanga faire gola ozo sela biso zo défendre ba papa Luambo Matiadi azo défendre ba Madilu système azo défendre ba grand Pepe Kale ba Lassa Carlito que faire wana lelo bino bonibo sakana ba mida bo sala ba réunion pona faire bo kokate bo kolonga te na ebisaki batu Eliane Bafeno alobaka mabe pona Moïse Mbiye lelo Eliane Bafeno osenga pardon pa Moïse Mbiye et puis pas faire gola il y aura des journalistes il y aura des musiciens o bako tubela na kombo ya ferry aujourd'hui tozana mois de juillet 2021 le 7 juillet 2021 héritier Iboula Botama le 24 juillet je vous le dis la vérité et je vous dis ce qui est vrai bandeko bokanga bobomba image internet ba image tikalaka il y aura des musiciens des journalistes chroniqueuses ba chroniqueurs ba kosenga faire gola pardon na télévision papa faire gola l'artiste apesa ba mise bele conseil apesa bon que non sala effort otene liboso ayebisa Mbutalika sous sala effort otene liboso mais le Mbutalika so comme chroniqueur akoma chroniqueur amoni de musique à côté ta melipe makomi chroniqueur basali na cash osaka na rato baka boroya lora mipiku boyete onga musicien etikali manda boroya vraiment boye mobimbo comme miss comme journaliste comme opposé ba question faire un muto osaka na été faire za musicien oyo azana makambu lelo robino za kabo sa za
Faire un mouton saranete. DJ Abdul, faites attention à combat faire rigola. Faites attention à combat faire rigola. Parce que quand tu dis que non, na yebi faire rigola te. Mouton insisté te, mais keba na combat faire rigola DJ Abdul. Prison oyo kota tiwana. Prison oyo zaladi DJ Abdul. Faire ete mouton kota sa yo. Eza inonsibité. Que hôtel mais la combo ya bana batu. Yana on peut sabine filer raison. Na on peut sabine filer raison. Ba musicien raté. Ba musicien o ba raté succès. Ba on ma ko luwa ko diembela na ba ora ya batu. Yo na ba raté so ka musicien, so ka DJ. Bon compara ka faire gola na ba musicien na binote. Ata bakanyi photo na Gims. Ata basali vidéo wana et profiter dans votre profiter d'artiste na bino. Parce que lukaka yango bakutana na Gims. Bakutana Gims na Côte d'Ivoire na plein concert mais on a payé Gims, ba futa Gims mbongo pas mata na podium parce que c'est de l'argent. Ba futa Gims c'est le business. Musique est un business, il y a rien pour rien dans la musique. Bolo ba te Gims aleng, Gims a rolenga ye, Gims ma rolenga artiste. Gims vraiment ceinture noire na biso. O Koffi Olomide lo baka soto na modèle na musique na biso. Soto na numéro 1 na musique na fito beta la maboko na maître Gims. Gims a beta ba Stade de France yé moko telemi boy. Stade de France après concert Gims a gagné. C'est la réussite totale. So artiste na bino enviaka. Artiste hypocrite. Artiste orgueilleux, trop orgueilleux. Na ebite na mona ba artiste mais oyo artiste oyo alekisi na lelo na meli grenade héritier ibula muyaka ameli grenade mona exposé na porte ndako na ye na pese somo faire muto sakana ete bo banda ofinga faire lelo te bo maltraiter faire lelo te wona zara faire akala mais faire lelo oye to yelio to katio. Oboni kata katana déjà boyu bayuma da bo rêver ça bo vida bo kota da mabulu o katana o rezomi kata kaka vina oyo moko o même musique no zo mi katango o katango ndambu tilelo tu continues toujours à couper ta vie même la vie de ta famille ozo couper ngo mité ozo batelo ni oro sala faire rigola ce n'est pas n'importe qui na ebisa na ba golo ba gladiateur. Bo sambriete bo se distracte na biloba loba bo tikara biso toza la fotis na harmonie na dynastie baza ko banga artiste mutalela c'est le talaka mutuloko c'est le artiste lela ayemba laissez-moi tranquille mon ami oyembela master na yoti oyembela c'est le laisse-moi tranquille mais ce tabino lobi te ba comparer yo te na faire na akuna ba loba te faire faire ça diverses net mais soit besoin faire pour comparer na pour nani mais hier so raza international ne bolo barabino ba prétentieux ba orgueilleux lokola hier ne bolo bo zoyer bo ça ne ba polémique na ba buba bo ça ne polémique na ba Gims bo ça ne polémique na ba Dadju comment zo kena ko courir derrière ba toi na po zo azwa makam disque d'or yango 5 ans to ke 6e année bo zuité. Bon, on va faire Gims a profité. Gims a tombé pas maintenant Gims a fâché na e, a vu vidéo na effacé yango. Bon, raté le sous disque d'or. Ba prolonger disque d'or 10 ans. Ba prolonger en 10 ans. Gims, baby bana yolo. Bana yolo ne basalara. Biso tout oyebi to vivara époque moko na yolo dans la yolo, les anglais de yolo na ni netiro ni na eroya. Les anglais de yolo toyebi so Gims mona yolo ya tongo akola na poto tambo lo babwe ako retirer na epé vidéo effacer yango ba prolonger disque de boy bité que non Gims ninga zana kaka photo ba ça eko changer pe makambo bozuma disque d'or mais bo ko yeba te mais bo c'est la biso na harmonie to lap sabino parce que bo ko lenga en tout cas tela biso na ba auto senti parce que papa Hervé spécial papa Hervé na ko répondre na nga batute parce que ba vida ba yuma ba vida kala ba tela biso toucheze na 4 rythmes ba reggae zouk ferré. Est-ce que l'artiste oyo so bazui binomi balé babouaki binomi balé na Argentine arobima na combat cage
Fera yemba, ya yemba. Alors, merci beaucoup, bravo Papa Hervé. Jésus de Nyons, Nika Boronina, Papa na Ozias, moi na maman Marie Mathieu, ses félicitations. C'est ça la musique comme Simassiane. Merci non comme Simassiane pour la vraie valeur. Pour la vraie valeur. Tala, Naïbi Sarabatu, faire gola à n'importe qui te. Maître Gilles Odia. Babi faire gola à n'importe qui te. Bato bakumisa Marie-Paul balanda faire gola pambate. Talara banero benga Marie-Paul. Boye bibi no moko. Boye bibandimi. Sro bandimi. Ba se convertir na bagolo na bagladiateur. Balanda faire gola avec intérêt. Faire gola na makambu na maboko. Omoni bino. Boko bella mitou. Boko bella. Harmonie Dynastie arrive. Groupe FG Fan soutien monde. Jean-Paul Binda Mastati toujours plus beau. Shérif Kachiko l'image de la terre. Tu as dit que Boko bella mitou. Faire gola n'est pas n'importe qui. Bon pese kachan. Antolo bana ministre na biso etilti. Artiste lobby azoyembela biso hymne national yamba la moko ozelanine mokonza mboko abida atie matoi atie na misu na brati yango pa faire faire gola c'est pas n'importe qui tant artiste obino boko kumisa apensaka na mboka na nini faire gola yembela bino awa abetela bino nzemba Goma faire gola yembela bino nzemba Corona faire gola en pleine pandémie faire gola bino house acoustique live faire gola betela bino regarde-moi faire gola betela bino ba concert matinée ba déconfiné faire gola betela bino ba concert matinée le lobo est sauver les guides au outil poto Kinshasa beti concert des concerts okuta faire na kin faire aller sa musique ite musique ne laisse à faire musique elle ça va faire tala inosbi ndaka 3 niveau tongeli papa na maman inosbi ndaka 3 niveau tongeli tata na maman na ye bazan vie mais siko yo mbonga musique na yo sala wapi oya yo tchaka ngwa comment courir ko corrompre batu l'artiste prétentieux papa moni rumba congolais était kama déjà bandaka la rumba odemba eteka Kofiolo mida teka chacho inonsi bia na Afro Congo faire golo la biso rumba sangisi na trap yo na musique congolaise oya na nini na chebino na défi aya na nini na musique na biso parce que ya lo baka za professeur aye a trahir na cours oye moko pesa bana faire golo pesi batu cours le loba artiste musicien belé ba osala ba en acoustique c'est grâce à qui ya on a lo bana bino to na posate bo foot à droit mais tant oyemba acoustique na yo lobaka merci na Jésus de Nyons les padres ba benga moto ayambo Weranson abenga Chetan go la chair de poule Kofi Olomide abenga faire go la Ligue des Champions transfert le plus cher bat bayebi total la Ligue des Champions awa Europa League ebeta manango mais Ligue des Champions batu bayebi Ligue des Champions des ala parce que c'est faire gola Kofi Olomide ayebi Kofi Olomide bayemba na studio na faire ba manzemba Kobetox faire abouati je crois Del Piro Kofi Olomide abi Del Piro qui faire abouati Kofi Olomide abi c'est un honneur pour moi Talara Quadracora ayemba na vie beaucoup après Wake Up Dynasty yo au salamu to kata yo mutu to commission na suka non to commission na suka papa oko luka actualité oko zoate to commission na suka omoni yo o vida kala 14 ans ya kosa leka likolo batu baloba roza likolo ya nini yo za likolo ya wapi o likolo ya nini par rapport à nani na mutu o asala simon na loboka bimisa obona miso batu ozoboya ye tala ingratitude ozoboya ye na papa na yo abimisa ozoboya ye tala vie na yo mwana wa mankaka ba papa rappel na belateli mabe tala vie na yo hypocrite ya artiste toi na candidaté mais toi bien toza bien merci beaucoup na bandeko nyonso bazaki tant Roland héritier ibula muyaka na bango nyonso en tout cas ba golo ba gladiateur kala mingi te
single na biso kobima avant concert le 7 novembre na Casino de Paris, la salle la plus prestigieuse de l'Europe, Casino de Paris. Oh, artiste belé barivara papa, que ça soit ezana nombre de places au ezana ngwana 2000 et quelques places au ezana ngo eza salle eza ntaka te 2000 personnes ba laver ba lata bilamba ba somba ba billet à 180 € ba okota eza concert à contamination te o batu ba kufa ebele na ndenga mukete c'est fait rigola to ba di to kozoni sabatu nyonso na nzela to ko chabino na ba place na bino to ko classer bino. Merci beaucoup na bande ko bazaki tan ko landerité ibula. Merci beaucoup na groupe FG Fan. Soutien monde. Shérif Kachiko l'image de la terre. Jean-Paul Binda Mastaki toujours plus beau. Guy Denise. Ba Foursi Kabessa. Voilà. Équipe présidentielle Mobimba. Mama Fanta Fofana Bibiche Oumou ya Cédric Makela. Posa komona yo Adrissa motomètre Beba Zibeba. Le tout puissant champion Wadal depuis La Rochelle. Notre vieux Ali Baba Song. Bruno Lubika Mbonga propre. Sandra Ngata Maman na Petit Bon Junior. Na Robo Sanate, les boss des boss Audace Milando. Motema ya Mama Afi Milando. Bandeko balinga ki héritier Ibula. Bo s'abonner, bo aimer, bo partager. Émission ya chaîne au concept touch. Ba Gaulois. Na senyi bino bo tala bo like. Concept touch héritier Ibula Zalara. A bo tala bémission pe awa, bo chaka awa. Ba obola na héritier Ibula na Congo température, bo chapeka awa na concept. Bo partager bémission ko sala bien. Héritier Ibula zo panzara actualité ya papa Hervé na ba chaîne nyonso. Na ko kanga ba chaîne ata 150 chaînes pour na kolobela Jésus de nuance. Tant harmonie na dynastie Robima. Boromo na rande makambo ko pesa. Olingo contacter héritier Ibula plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158. Wana Orozwa héritier Ibula. Merci beaucoup na héritier aussi mon nom Azo filmenga. Merci beaucoup na Brice à la réalisation. Merci na bande konyo na ba Gola na ba gladiateur. Misa Masili Tomonani Soki Nzambe Azongi Nanute Play.